Congo Brazzaville, oye! Congo Brazzaville, oye! Congo Brazzaville, oye! Brazzaville, oye! Brazzaville, oye! Brazzaville, oye! Tunaenda kutoseva. Eunwe. Embazie. Bilumi ya kulwe. Eyangalala. Esengo bi esengo te. Kiesengo ba kieseko e. Chai hokan chai koi. Monani na misun chai. Lobi tomona kite. Bayaki te. Yako tusenga kimia. Tuzala bana botosi. Totosa l'État, totosa pelingoma. Toyokani l'État yaki pona biso batu nyonso tozala mokili. Lelo soko zana kuna na mboka soki wapi sika. Bosola ke biloko na bino. Biloko soki ebimi mingi. Pendant qu'on commence na ville, les allées passent. Les camarades bandani bakoye bakao liboso. Au PC na ba député, bango ba commissaire à ba continuer. Bon bon te. Ba député sui ba zuli kambo. L'état zuli kambo. Ba salinzela mituka bandoko kota bandokende bokomi ko sepela. Lolo likambo na biso ya konzolo. Kola l'État yebi yango. Soki nzela za mabe, topesi rapport. Bango sala bibo sala te. Parce que toto saka l'État, to sa l'État. Programme wana totikala nango makasi. Même on a 4 ta ville. Vous avez un problème. Surtout biso makamo mapango izalaka na ba problème mingi. Bongo te. Kasi soki tosa l'État botosaka l'État na makambo nyonso asengaka nzela ekofungama ekomonana. Biso tozalaka na problème na l'État te totosaka oyo nyonso l'État alobaka. Sikoyo biso tozwi makambo topesi na bandimi. Bandimi pe bamonani kuna bala moko likambo nyonso tokozwa nango na pasi ekosalama mpe ekosalama te. Likambo oyo ya konzolo depuis papa Mfumalongo azalaki ntango toye kozongela yango
tango na ba document nyonso esalamaki na tango wana toye komona ngo difficulté ezalaki lisusu te tokotela l'état pe appuyer lobi ezalaki esengo ezalaki awa ezalaki bi ezalaki te oyo akataki riba banani l'état omoni tosa l'état la makambo baza kotinda biso tozala en règle biso pe na makambo ya lingomba tozala makasi koleleki nalobaki likambo ya Isaac abotaki bana mibale basalaki 20 ans na mama Rebeka mwana azalaki te nsima nde kozwa bana na 20 ans mibale mapasa mwana ya liboso ezalaki nani moto moyindo Esaïe bongo ya mibale Jacob oui akamwa Nzambe ekendaki pa nani kuna nde ba David bayo komonana Salomo yo komonana kolo Yesu yo kobima na kolo Yesu alobi nsima na nga mosusu mpe koya sur 100 combien bakotaka moko akotaka te oyo akotaka te nani nde atindaki mosungi ezalaki nani tata Simoki Mbangu ayaki sikoyo na balobaka bongo tata kuyela na mama Louise bayebelaki ndenge nini ke bapesi kombo ya Kimbangu likambo wana ebimelaki wapi Banza Congo mama Kimpavita alobi biso pe toza na Nzambe na biso kombo na ye Kimbangu tata kuyela mama Louise baboti mwana pe kombo Kimbangu elelo bapapa bazalaki na biso papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda kuntima wana nde nzela bilembo nyonso makambo nyonso bango balobaki na kati ya likambo pe kunzulu ezali te esengo bi esengo te jo mali tiela biso maloba ya papa Fumalongo kunzulu na sepeli mingi na historiki epesi ngai papa Ekema Nzambe asalaka likambo pamba te solo na ibi malamu ete oyo ezali mboka papa akuzanga kana bino awa te kasi ndenge kaka na bumutu ezali na biso mpasi mpo ate toko koyiba esika papa kolekaka sikasikawa na avwandi presque une semaine banda na yaki kuna na likolo ezali fait de hasard te nde tokenda kutunga kuna na likolo pamba te papa alakisaki ngai mbuka ezali kuna yango wana nazali kosala kaka bele photocopie ya mbuka wana kuna na likolo awa tokuboma yango te bien au contraire il faut totunga bandako kitoko awa pamba te ezali lieu de repos soko na sali musala kuna na likolo ale to lembi to kitia wote ko pembisa zutu penpene ne bale donc ba mama soko to ko tunga kana likolo ezali pana ngaite papa Simoki Mbangu tunga kiango bandakana Kunzulu village ezali mbuka na ye ekuna to foni ye moko ala kisakinga inde na ya kutunga kuna yangwana solo ba mama soko misala ko bimba kuna ebele il faut beaucoup ndaka kusala wana ezali pana ngaite kasi ezali pana yona ngaito bika poate to sala nanu ndenge Nzambe atindi biso pamba te lelo soko tozali ko wana kaboye bobanga te est-ce que biso koteka la kaka bele boye non tisa mutima maoyo mabongisi Nzambe to kumoni yango na miso
so na tali mwanda koyo na koti kuna na kati na zali na bosepeli na bandi ko mituna eske oyo ezali nda kuna biso ubia mutu mususu porque ezali nda kwa biso donc na tango ko ya to ko tunga bandako awa wana batu bakukamwa bokomanda batu bakulungwa mukili mubimba bakoya kolala wana kati na bandako tutokutonga awa pana nini nzambe akosa kate apesi biso esika voilà il faut dengenda allez botonga awa tala bandako na bino ndenge yako kozala pamba te bofulesa mukili mubimba ezali lokola ndoto et pourtant ezali réalité nzambe akosa kate lelo soko na kumi na 72 ans mais papa tango atongaki mboka oyo nga nazalaki mwana moke tango wana nazalaki mutu na boloko kasi papa alobaki kobanga na yo te esika nyonso tu ngai nakei yo okokoma kuna lelo oyo natamboli mokili mobimba oyo nzambe asala les 5 parties du monde na yibi yango na sina kenda na ntina mosusu te na ntina linguma tata Simoki Mbango pamba te esika nyonso to wana papa Simoki Mbango akendaki akokendaka kasi azali mutu mwindo akenda kosalaka na mokila bamundele na ntina nini bokomona awa pe bamundele mingi bakolala awa kuna pe bokomona bamundele mingi bakolala kuna pana nini elubi na biso awa naoki tata pasteur ya tei biso na si naoki ndenge atangili biso na kati na mibeko bamama batata soko mokolo wana ngana yaki awa natunaki bino biso tozali libota ya nini bondimi yango bondimi nde tozali 4e génération tata mama atandele bokoyiba ntina na likambo jusqu'à présent mutu mwindo tozali tellement aveuglé pas moyen mais nazali na bato bayekoli mingi kuna bato nazali na munganga yekoli mingi natala tata ngapala bayekoli mingi natala papa nkuka bayekoli mingi nazali na bana basali université kasi bakei na université même basali 50 ans lokuta na bango bakosala eloko te au point de vue langage parlé soko totuti français awa na bapoto yonso tuyikoyi ou bien natuti anglais ou bien espagnol ou bien russe ou bien ni munoko nini o na puti minoko yonso tusilisi yango kasi pate tosala eloko moyen te merikamo nini eloko nini ezangi biso bamama batata il a quelque chose qui nous manque etokolukaka yango te malheureusement orke nzambe akosaka te mbuka oyo tofandi awa papa abimisi makambo awa naoki papa ekema abimisi makambo na ngai ya secret wana kolobamaka te kasi papa ekema abimisi yango papa Simoki Mbango ye mutu mokuse lokola ngai ye aliwie soko koti kuna na ibale mai wana bakolinisa ye te aliwie nde bato na ye bazali kuna se na mai nini wana donc bamami wata bazali bato baye tata batata na bamama tobanga te tokolonga tokosala nini tozali kokendaka moke moke na 1925 papa alekaki awa na 1925 nayebi te bato boni babutami tozali awa tobutami ngai nabutami na 1918 na 1925 papa alekaki awa papa alalaki awa mikolo ebele papa abongisaka likambo na ye na kunzulu awa batata na bamama solo soko na ye navandi kuna na likolo bomana na bino mpasi te kasi ye papa okuteka awa te me papa olobi nde natunga mbuka wana oyo isi etungamaka banda kala ye moko atiaki pike na ye awa oyo ezali kaka korenouvele oyo makambo yasalaki ye asi atungaki ngai ifo na banda na zero tobandi kuna na zero pone nini tata anga
kasi atinda makawa te ye moko baba obambi bol atinda ke kena ko ya baba vuma longo kuna kasi wake kukutana na Lion asali eloko te mais est-ce que vraiment bokutani na Lion na ndenge na nzala wana ezalaka na ye bokutani autika yo hein mais papa anga Antoine wake kukutana elombe tata anga Antoine un simple diacre tokana kukutana na Lion esikasika wa ale oya fukami Lion pe afukami kuna na bazai kutela ka velo papa anga Antoine alivi na Lion oh ngai na tinga mi nakana kuyamba mwana papa simo tumbango bongo ya soko ndinga wana nzame ko abusa alubaki bakulianga na Lion yai yanga isikasikawa Lion salika kaboyo akimi maleme na kati na zamba est-ce que Lion atika mutu oya aju nya makulia sikasika atika ye benene baluba batatana ba mama orke ezalaki bomekamu balingaki batala kaka soko tata anga soko tosaki papa obambite tango batinda ke soko akendaki na mutima mabale c'est-à-dire alingaka kokenda te ne anaka ye papa de soso atinda ka batna tango yo ngana kena na babelu pena kena ko jamba papa fuma longo kuna musika boy ne to wake samune bali akiye kasi nene tosaki bage kote na elombe isika wana ngana yebu chiabe ibelanga na ngai wana pamba te tatali bake na kuchia tia ndapo na ngai wana bana na ngai bakulungwa na ibale baye ko salawa na lingi tende balala kana libanda ifo balala na katina ndapo kala tuzali na baninga mingi ya ngabe batigala kuna na dikolo bakoya kutika bango lelo na kutu pamba te bango bakulia komino kuna na dikolo bino bakulia komino sikatikawa beba mama batata oyo kuna bazali mingi kuna kameo ya kutungisa bango donc batata na mama soko tozali kutunga kuna ezali mpana bino bose pela chikawana kunzolo ye to sito yibi bino banda kala nde bolinga nzambe to sito yibi yango malamu bana na biso tozali 4e génération 4e génération tokosala ka eloko te muntu mwindo ozala 100 ans na mputu tango kujunga na kati na Afrique otikale na lupoto mwindi na yo toujours eloko akolata ifo mondele asalela yo nzambe awokela kabisa mawa soko boyete ne biloko na biso yakulia ifo mondele asumbira ngai umundele apesa ngai kasi nzambe awokela biso mawa apesa biso maboko mibale yango nende to ya kumeka kusala débrouiller to sala mitambo ndenge papa ke malubi ale to jui bambiti ebele to le to kaina kati awa to sala mitambo to jui bamboloko ebele kasi pata to bongisa ilamba soko mundele bongisa nga ilamba te mayete na ya kututa ka fier na biloko oyo mundele asali o yanga yango pamba te to zali 4e génération yakana na bible yo tata tata te biso ka wa ozali tanga be mo be kono wana tanga mo be kono yo to zali 4e 4e génération to zali na eloko nini ba peti biso bana suka bana kaka be bana 3e kita ka wana ti ko na sidem okozala na banzambe mosusu liboso na ngai te okosala ekeko mpona yo te soko eliningi na eloko na lola na likolo te na mokili na nse te to na mai na se na mokili te bolandi be bolandi te bazalaka esika nini balobelaka makambo ya boye bazalaki na Brazzaville apres bakunzulu elekelaki awa ntina ezali toye kobongisa kunzulu mpo tozongisa yango na maboko ya papa ndenge ezalaki toyokani tokosala bie tokosala te soki tozwaki exemple Esaïe na Jacob yo nde yaya me tosalaka eloko te
Programme Tata Nzambe ayaki nango pour ete biso pe tofongoma. Tobana kosala pe ya biso moko. Ekosalama pe ekosalama te. Po Nzambe se alobi se aleki. Kotulu village nde alalaka kuna ye papa Fumalo. Ngai pe tolalaka kuna ensemble. Ke mboka balakisaka ye nde yango wana. Sikoyo place oyo tozotonga ya sika. Bandako ekozala kuna ya kitoko. Kasi eza ya pamba te ya misala. Boyoki ya? Wana soki toke kuna tobatela mibeko makambo nyonso tozali kosenga tozwa yango. Toyokani pe toyokani te. Plan ya ba papa ezali bongo biso pe tozala kopanda kosala makambo oyo Nzambe abungisa mpona biso moko. Papa Bugulu, oza mboka na yo? Ah, Gamboma. Ah bon, kote moko te. Kamone yepa na bino bofongolela biso boatu kaka te, bino bozaka makasi na boatu. Jeteki oye. Faites-moi confiance. Totala nama oyo lobami, nanzembo soki elobi nini. Toyebi te tango na biso soki ekoki nanu te, tomi pesa nanu. Vous êtes toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance, faites-moi confiance, confiance, et faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Mes enfants, en confiance, qui m'enguise, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Pratiquez seulement les commandements, l'amour et le travail. Les incrédules seront jaloux de ce que vous ferez. Faites-moi confiance. Je ferai de vous le personnel qualifié dans tous les domaines, et le monde saura de quoi je suis capable. Faites-moi confiance. Moi, Kimbangu, Kiangani, suis le patron du ciel et du monde. Je ne dis pas du verbiage creux. Faites-moi confiance. Je suis l'alpha et l'oméga. Faites-moi confiance. Je ne dis pas du verbiage creux. Faites-moi confiance. Je suis l'inspirateur de tout. Faites-moi confiance. Je ne dis pas du verbiage creux. Faites-moi confiance. Oh, qui m'enguise, vous dirigerez seulement dans tous les domaines. Oh,
Merci, Jeteki. Dirigeant, Tango Koki, Nzemo la Bino Bayembaga, Pasilwe Pe Bayembaga. Merci, dirigeant. Kemagizmoye. Tolandi bien tolandi te. Elobike bisuto kenenkamba. Aba otikala totikibino pamba te. Poto continuer misala ya kunzulu. Pe nakolinga bozwa sima ya mingi tango tokosalisa baplan kuna kotonga kaka pe kodemare mbala moko. Papa pasteur bana Isaac pona Isaïe bakomi nini na kati. Papa Fumalongo alobi bien papa Liangenda tosalaka eloko moko te.
mais ya mbalo tokosala dirija alobi bilembo ya molimo ibadi osala nini zala komonana. Bon, je te quitte, faites-moi confiance, hein? Ezali bien, ezali te. Et bon, pour malheur à l'objet, tant qu'on joue le mot, on a ezali à kotonga tous ma casse. Et à kotonga cela bien, ton salate. Bon, ezali. Bon, ikelevé. Ouais, bien. Il a pas papier. Bon, ton dimi, tout là n'a pas pasteur. Ils sont tous aux alibans à Isaac. Au Kombo Nzambe Tata, moi na pe Tata Molimo Centre. Na litinda ya Tata Molimo Centre, a pesibiso liloba. Ya solo maloba pesibiso ya Isaac na bana na ye Esaú na Jacob. Ndeto utanga liboso na mukanda Genèse chapitre 25. Okoko banda na yo banda 19 kino na 34. Otangi nyonso wana mebiso tozo bandaka na mukuse pamba tozo papa tamula ite. Totanga na verset 23 kino na 28. Bongo toke na li problème ya lipamboli. Kuna na chapitre 25 ezambotama ya Esaú na Jacob. Et na chapitre 27 ya Genèse wana nde ezali lipamboli. Kuna ezali na verset na chapitre 27 verset 1 à 46. Mais biso totanga kaka 36 à 40 neto lobi tozo tambula ipona tambula ipendate pona programme papeza moi mulai alors tokene mukuse. Na 25 Genèse 25 23 tobani na verset 23 neto lobi no boko bana bino banda kuna 19 kino na suka kuna mais biso tobandika na 23 kino na 28. Na kombo ya tata mwana pe Tata Molimo Centre batata na bamama likambo oyo papa azali koyebisa biso azali ko rapele biso ndenge basalaka na bayuda pona kokebisa biso ete tala ndenge ezalaki na bandeko na bino awa toye epai na bino bosala keba. Azali koyebisa biso na Bible, azali kolobela biso na banzembo. Ye moko Nzambe Molimo Musantu auti kolimbola yango. Awa tolobi na bisika oyo totangi mibale oyo papa apesaki biso totanga. Mbotama toyoki ndenge kobenda na ezalaki kobanda na libumu ya mama bana nano babimi libanda te. Tata Nzambe tango mama Rebeka ayoki ba douleur alobi nazalaki ekomba nazalaki kobota te nazalaki na ngai bien mais pona nini na bandi koyoka pasi boye. Tata Nzambe ye koyebisa yete ozali na maladi te. Mabota mibale na kati ya libumu na yo bangonde bazako bunda bazako bendana kino bakobima libanda bakoyokana te. Mundele na mutu mwindu kulutu ezali biso Esau. Na ba Bible ya kala soki papa azali koyebisa biso ke to somba ba Bible to bomba batu bazali ko changer ba version na ba version ba Bible ya kala bakomaki Esau azalaki mutu mwindu. Ekomami penza ndenge wana sikoyo nde bazobongola azalaki ru azalaki mutane azalaki boye me na Bible ya kala na ba version mususu minoko mususu balobi yango malamu azalaki mutu mwindu. Nde lipamboli ekendaki epai ya leki na biso Jacob. Na nzembo ya bana jeteki papa azali koyebisa biso tango to regrete ke to kanisa ki asundola ki biso. Alobi esalamaki ndenge wana po bino bozala batu ya suka bo beneficie bokonzi na bino. Esika to perdaki bokonzi toyoki yango na chapitre 27 Genèse. Tozuwaka ba référence oyo. Meme na bokoko mutu nyonso ya zali na libota to na famille ya bokonzi azalaka na susi ya koyeba histoire ya bokonzi na bango. Ba prophète balobaki monene ya Tata Nzambe. Bayekoli ya nkolo Yesu bangonde batatolaki bayebisi mokili mobimba likambo ya nkolo Yesu awe ezali tour na biso.
tolandi na bandi ndenge papa Mfumalongo azali koloba ye kaka ndenge tozali na ye mutu auti koloba 4e génération toza kotanga yango na Exode chapitre 20 esika touti kotanga makamba mibeko to perdaki na génération ya liboso ya mibale ya misato apesi biso elaka ete boko récupérer pouvoir na bino na 4e génération batata na bamama bakimbangiste biso bakolo likambo lokola nzambe azongeli biso toyeba kopointe eloko moko potango tokozoba yango na kati ya batu oyo bayebi likambo oyo te bayeba ke ezali ya solo likambo ndenge yango ezali ba génération yango mingi pe bayebaka ko définir yango te poko limbola yango malamu te ba génération ezali boye génération ya liboso ebandi na Adam kino Noé génération ya mibale ebandi de Noé kino Abraham génération ya misato ebandi na Abraham kina nkolo Yesu génération ya mine ya suka ezali de Jésus Christ tina koya ya tata molimo musantu papa Simoki Mbangu oyo ya mitano ezali te puisque nzambe ya mine ya koya te yango papa azali kotuna biso eske génération mususu ezali ya suka nde yango oyo epesameli biso tango Jacob azui pouvoir basali bango moko ba menacer puisque nkolo Yesu alandaki esika batindaki mapamboli toyebi histoire ndenge bazalaki konyokola Moïse balobi yo kaka nde omona na kana nzambe biso tomona nzambe te oleki biso na nini tata nzambe asali posa ya bato alobi yo nkolo Yesu kita lata nzoto oyo kende ovanda na bango bayuda batomboki balobi oza kofinga yo ozali mutu okoma nzambe na histoire ya barulo na biso toza kotanga ete nzambe bamonaka ye te nzambe azali mutu te nzoka nde bango nde basengaki ete balingi bamona nzambe ndenge Moïse asololaka na ye bamenase nkolo Yesu babeti bafingi basali ti bayaki koboma ye batata na bamama na Luc chapitre 13 verset 34 à 35 nkolo Yesu alakeli bayuda mabe alakeli Jerusalem ya kala mabe alobi na yaki na sangisi bino lokola basoso bana ya soso na mapapu boyokeli ngai te na botoli pouvoir oyo topesaki bino bokomona elongi na ngai lisusu te na Israel Bible nde ezali koloba Bible ezali ya biso bakimbangise tokomi te Bible universelle na zongeli Luc chapitre 13 verset 34 à 35 nkolo Yesu ayebisi bayuda ete bokomona elongi na ngai lisusu na Israel te tokei kuna kaka nkolo Yesu na Matthieu chapitre 21 esika totangaka na verset 43 abotoli pouvoir epai ya Jacob pona kokokisa na Genèse esika totangi na chapitre 27 verset 39 à 40 alobi okobotola pouvoir na maboko ya leki na yo okozala libéré oko récupérer pouvoir na yo aye koloba yango na Matthieu chapitre 21 verset 43 tobotoli pouvoir epai ya Jacob tozongisi epai na yo Esau yango papa azali koinsiste koyebisa biso ete bana boyoka makambo nazoyebisa bino nazobombela bino te ezali secret na fongoli motema na yebisi bino bopesa ngai nde confiance bopesa ngai confiance na bongo la bino botambwisa mokili na badomeni nyonso ngai Simoki Mbangu kyanga ni mutu naza koloba nazali alpha nazali omega oyo na koloba yango nde ekosalema bopesa ngai nde confiance na Ancien Testament na Esaïe chapitre 19 kobanda kotanga na verset 19 tina 25 kuna tata nzambe alobi na kati na mokili ya Egypte elakisi ete bato moyindo nzambe akomonana na kati ya mokili wana yende akosangisa na bana Israel na ba Assyrien na bato mwindu bakosambela nzambe esika moko Bible nde ezali koloba Bible ezali ya biso bakimbangisi te tokomi Bible oyo bamemelaki biso eza kobimisa secret ndenge wana 4e génération yango oyo nzambe aye ko récupérer biso nzembo elobi ete
tango ekoki d'abord papa alobaki yango na munoko penza alobi règne ya Jacob ezokende na kosila awa tokomi na règne na biso moko bana ya Esau ndenge awuti koloba yango sikasikawa. Alors sikoyo ekomi tour na biso topesa confiance na papa 4e génération yangoyo asale la biso oyo azali na yango posa ndenge azali koloba azobomba eloko moko te tomi pesa po ete tata nzambe asepelisa biso na suki wana napesi na ndeko na nga na kombo tata mwana pe tata molimo santo. O kombo na nzambe tata mwana pe tata molimo santo. Tata molimo santo tata Simon Kimongengani topesi matonde mingi longo pesi biso mwa espace oyo na lilobo pesi kati na biso na ba chapitre pesi kati na biso. Ya solo na chapitre 25 nde tolobaki te boke tanga na bandako me biso zuka mwanda mumuke wana ba perikopo tozwi kuna mbotama ya Esau na Jacob toyoki tangu Isaac abalaki mama Rebeka tangu wana azaki na 40 ans tangu Isaac aye kokisa 60 ans nde bana na babotamaki kasi emonanaki ete Isaac alingaki mingi Esau e mama Rebeka alingaki mingi Jacob. Batata na ba mama kimubange ya Isaac bakoma ija mikolo me Nzambe abondraki Nzambe waye kino mama Rebeka ayakozwa lipamboli oyo etengi mete azwaki mukumba me na kati na libumu ya ye ezaki na bana mibale Esau na Jacob. Amonaki mwa kokoso na nzoto kura yake azali kobela me likamwe bandinga boy kosukela nga ndenge nini Nzambe ayebisi te ozobela te me ozana mabota mibale bikolo mibale mabota mibale ozana mokona na kati na libumu na yo bazali koyokana te moko akangi moninga lokolo kino pe tango bakobotama babana koyokana kaka te moko akoleka moninga na makasi nde tango Esau azobotama Jacob asali to akangi na genou me Esau abotami kaka mwana liboso abotami na ba poil makasi na nzoto lokola ya nyama mutani na sima Jacob pe kobotama me likawa mona ni ete ya solo makamongo ebandaki utakala Esau azaki mutu moko ete alinga kokende zamba mingi na bilanga ndenge papa prioti kolobao. Alors Jacob ye azaki mingi kofana na mboka abana otambola tambola penza te pe azaki mwana kimia. Alors nde esalamaki ete Esau abimaki akendeki zamba tango azongi akomaki fatigué sake makasi nde ayokuta Jacob asisi kolamba supu kitoko nde Esau asengi supu paleki na ye Jacob pesanga mwa supu pama naza très fatigué na utibilanga otiko tambola na zamba naza très fatigué pesanga mwa supu ye alobi si tele le cas pesanga ki place nango ya liboso eki mwana liboso nazwa yango abi c'est vrai avant peso soupe nanga de conditions ezalaki bon ça va akipia c'est mwana liboso kosala nini likambo te. Alors Jacob apesaki soupe et Esau pe akati seleka yango amona kaka kimwana liboso zaki na kokelo pamba nzoka nde to asalaki esika wana nde tango bapese soupe bapese kombo ya Edon ngoloba motani supu ya motani apapesaki supu wana aliaki nde leki akomaki dia na pouvoir siria ya batata na ba mama
likamwa nzambe likolo na se koleka nango mais liloba tata nzambe ekolekaka te. Tant toke na chapitre 27 ezaki likambo Esaü ase ayoki deja te bapamboli Jacob pambate Jacob mama na ye apesi deja confiance makasi tango Isaac akomi na bonunu amoni ete abi nazobeta mikolo bona natikala na kati na bomoi nakomi za mobange misu mpe ezomona lisusu te nakomi aveugle nde Isaac abengi Esaü azoyebisa ye ayebisi mwana na ye ya liboso tala nakomi mobange boye alors sala tu okezwila nga nyama olambelanga supa kitoko po te napambola yo. Esaü akezamba nzoka nde mama Rebeka lisolo wana ayokaki yango lokola ye alingaki mwana ne mingi Jacob abengi Jacob mwana nga yaka tala lisolo na yoki ya tata na yo kende na esika bibwele na biso zwa taba mibale ya bilenge to boma olambela papa na yo nde mama basalaki tititititi na ndenge makambo elekelaki tata azaki sir penza te abi mongongo ya Jacob mais nzoto ya Esau donc doute ezalaki mais suka lipamboli ekendeki na Jacob tango Esau aye c'est déjà trop tard. Papa na ngai ata lipamboli moko etikali te po topambola ngai habite nyonso nasi na pesi naleki na yo ata moko etikali na yo te abi ata moko etikali lisusu te. Esau abandi kolela makasi aleli na mongongo makasi nde Nzambe ayebise bien esika obanda kofanda vraiment mai oyo ezalaka na matiti na tongo ekozala mpenza mingi na bilanga na yo te. Bilanga na yo mpe bana kobota mpenza vino mpenza mingi na mapa te kasi mokolo yo okotomboka okorekipere pouvoir na yo na mbeli na yo ya bitumba oyo oza na yango. Na 2019-2020 papa mfumu alongo tovandi na ye yo alobi reine ya Jacob ezokende kosila ya Esaü ezali kobanda. Esaü azorekipere pouvoir na ye ndenge na 27 kuna babiete tango yo kotomboka okorekipere pouvoir non nde sika kani Esaü arekiperaki pouvoir na ye. Lelo nde tozoko sala rappel ya ba génération yango kobanda na Don kino na Noé, kobanda na Noé kino na Abraham, kobanda na Abraham kino na nkolo Yesu, kobanda na nkolo Yesu kino lelo na tata Simon Kimbangu. 4e génération, 5e ezali te. 4e génération banani biso ezali tango na biso to ya ko récupérer pouvoir ndenge ya récupérer kiango c'est-à-dire pouvoir ezali ya biso ndenge toyoki na Matthieu 13 35 33 35 34 35 ete mikoko ya bokomona nga lisusu te kolo Yesu azali kolaka. Et na Matthieu 21 43 suivant ete likabu oyo ekolongwe pa na bino ekotina ngo na libota na musu ekobota na mbuma libota ngo yango api yango efandi awa. Et na Apocalypse 21 1 suivant kwa babi likolo ya sika mokili ya sika tata Kimbangu asia yaki kolo ya 4e génération yeyo alobiete toyo kamelaye tondi melaye to faire confiance to pese confiance pambate tango yo eza so ya Jacob te mais tango eza ya biso tango na biso ekoki to sale leki asale la kulutu tango eza tango lisusu te kulutu asala la leki mais tango ekokete leki asala la kulutu na ye ndenge te uti koloba nde likambo papa asengi biso batata na ba mama tozana droit na erreur te toyoki
bandi papa apesi biso awa bazalaki na ye kura ye meika papa diangenda toza na ye na kunzulu bazalaki ba mibale na mutu moko pe batalisi biso lolenge kani mutu mwindu ata sali ba université ndenge nini ata fani na poto mbula boni maibo sala tonga te mais papa lobi na tango yo ya 4e génération yo mutu mwindu sepela tozongisa subo konze pa ya leki te lokola se apesi biso yango to batele yango mais to kobata yango lolenge kani nakoyoka mela ye nakotosa ye nakosala kaka mposa ya ye tata Molimo Santu po ete échec ezala lisusu te okombo tata mwana pe tata Molimo Santu. Amen. Merci Bambuta Bokeno Rovanda. Kimbangizme oye. Tozali bandimi, toza bandimi te. Yalingomba nini? Tuyuki makambo ebele. Oya yemoko papa mfumalo na band. Na banzembo toyebi. Na makambo esalamaki lobi. Elaksike tozala bato ya kimia. Toyokani hein? La paix à la kati na biso. Tobi pesa pe na misala oyo bazotinda biso. Tango wana tokomi bana ya Nzambe po toteya mokili mobimba. Toujours Brazzaville, RDC, Angola, tozali batu moko. Biso nyonso uta wapi? Na Mbanza Congo. Ikambo nini uchiko kwe na Mbanza Congo vendredi? Pia nete kwe yaki papa. Papa Matondo azali? Aya nano. Papa Mpanzo azali? Esika wana bukonja Mbanza Congo ezali. Suki etape ya nzete kwe elingo lakisa nini? Suki mpe kasa ekwe elingo lakisa nini? Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu Nzambe na biso totondi yo botondi. Papa po tozonga na esika wana limbisa biso tozonga nano histoire ya sikango po bato basosola malamu. Batata ba mama soki boyoki ete kulumbimbi boyoko yoka yala nkuu ezali isika oyo koko Nimrod na bozangi kotosa Nzambe bachaki tembe bango pe batonga ndako mulayi po ete bakana komona epai Nzambe azali. Nzambe amonaki mayele na bango mabe bango basatu papa Kulutu papa Mfuma Mbanza papa Mfuma Longo na bunzambe na bango bakitaki ndenge kaka bakitaki na tango ya kutumba Sodome Gomora bango besatu baye bapandi Nimrod na nkangu nyonso banda tango wana oyo papa lobelaka minoko epanzana na kati na mokili monoko ezalaka moko kikongo tango minoko epanzani bazali koyoka na sute bango nyonso bapalangani batali boso bakimaki bandeko bayombe yanga babengangi bayombo kaki na minoko nyonso za na tango lelo nde eutaki kuna place yango tozala kobenga nde kulumbimbi. Siko na pembeni wana a 300 metres esika bantotila barua ya Congo baya kotonga bisika bazale kovanda na liboso wana nzeto babengi yala nku na bokoko enyoro baete soki okei komona bokonzi yambo okota na résidence na ye il faut beta makonzo nku babenga ngo makonzo osenga nzela okotela kuna okomema biloko ya talo bantaba osenga nzela okota kuna konoloba makambo yala nku elobaki nde na ebimilaki nde na tradition wana ya Bakongo kosenga autorisation kono kusona na mokonzi
Alors nzete wana nde ezalaki bisika ba roi na biso na tango akala bazalaki ko traiter makambo ya royaume koyamba bapaya bisika na bisika bazalaki koya kinzonzi ndenge za kolobama nde na bisika wana ndenge na bamboka na biso kolobaka arbre à palabre. Donc ezalaki komaki nzete moko mystérieux okoki kolongola likasa na yango te, okoki kokata écorce na yango te, okoki kolongola musisa na yango te, soki omeki libotano liwa ekokweya. Phénomène wana esali ba siècle na ba siècle kino ye moko tata Molimo Santu papa Simoki Mokengani na nzoto ne ya mibale ya papa Diangenda na 1931 akekoma bisika wana bayambie na bantu otila papa sekre wana yo moko ka mundo yebi yango likambo na yo ebandaki na 13e siècle kuna na Europe bazali koluka bayeba tata Molimo Santu totangi na Bible nkolo esalobeli azali wapi. Alors lingomba moko esalamaki kuna na France kombo na yango messe du Saint-Esprit. Messe du Saint-Esprit. Mende koluka baza koluka yo papa na ndenge ya mabe kolata bamvoela ya rouge bakomaki lokola basambisi na batribunaux bango na bassemblée nationale ezaki bango mayele suki bango baye kosala sikoyo Saint-Esprit église. Tant que basali Saint-Esprit église et pendant netina ba pays anglo-saxon bakomi kotonga siko ba temple batongi bazali komona kaka nzela bayebela ezali te balobi non likambo ezali pa mosusu babandi expédition ya mukili nde mindele bandi kotika Europe siko kotala ba masuwa tina fin 14e siècle 15e siècle bango yo bayaka na bakomona Afrique badiko kao bakomona bakoko na biso kuna na soyo kokoma bakomaki na soyo yango na ti bakomona sikoyo kulumbimbi yalanku papa ndenge na utolo basika bakoko na biso bavansila makambo nzete wana basimbaka yango te koya na yo na âge ya 13 ans na yalanku na 1931 papa 13 3 na 1 na kati oyi na 1931 likambo na yo na 13e siècle un à 3 na kati secret wana papa yo ezaka na maboko na yo to yebite papa komela kuna ndenge nini ozaki na 13 ans secret wana tisiko to mitunaka okobena kuna ndenge nini na nkamba bozalaki na boloko bana mike otiki mama muilo otiki papa mfombanza papa kulutu yeli zona na boma okomela kuna ndenge nini papa to yebite wana mabomba minayo papa na 1975 ozonga kikuna tango ozonga kikuna nzete yango ya yalanku ezaki na lilusu moko eza kotangisa makila bambula phénomène wana eza kozonga esilaka te mais tango lekaki wana mbala mibale na 1975 tango okei ndenge histoire nazwaki papa ngai mwana na yo tango osala reportage kuna nalukaki nayeba phénomène wana sona za kotuna bayebisaki nga boye oh non moto ya liboma ayaki atali nzete ezali kotangisa biloko moko ya rouge atali esali eso moto ya liboma po bato mayele baya koyeba te ndenge basala te moto ya liboma ake koluka esika bato moko na pembeni baza kotonga ndako bamoni nsima baza kotonga potopoto ya nsima alokoti potopoto ya nsima aye kobamba place yango kino ntango wana yo lekaki na mbala mibale moto ya liboma bamba nsima place wana makila wana ekangama. Mais nde sikoyo le grand phénomène étape soki ekui na kati na mokili papa likambo fo ekoya mopepe soki eleki likambo fo ekoya papa kokamwa okotaki na ndako mwa mikolo obimi na ntongo le 6 wana tosepelisi yo awa nzoka nde mwa wunga wana esalaki awa kuna na mbanda kongo mbula makasi ekoisi etape ebangisi bato na moya lelo basoba bazali koningana
bakende kosala na kinkulu basalaka na ndenge na bango ya tradition po ezala kozala ndenge wana soki kaka etape wana ekweyi fo bakende kolela po ekomi makambo ya mpasi na kati na mokili. Papa nakanisi mwa explication napesi yango wana soki sika wana tozongisika makambo nyonso na maboko na yo yo moto oza na secret oyo ekoya lobi na oyo ebombami ezalika na maboko na yo napesi micro na ndeko na ngai ya tia mwa commentaire. Merci papa nakomba tata mandata molimo santo likambo ya yalanko papa ndenge papa rivera matondo alobi angoleza na makambo minene boyebi nini bokanga bino misato uta likolo banda papa kisorokele papa dialungana na papa dangena kutima na nzota yemoko papa simo akangani ndenge tuzokolanda en 1931 okendaka na molimo tata molimo santo 10 ans après nkolo yesu akei kuna na molimo papa dialungana kangani 31-41 nini ezokoluka mawana yala nkuu papa nzete wana ndenge papa refera lobi likasa kaka soki ekwei likambo fe kwea na mokili swati mokonzi moko boye fa kufa swati bitumba mena lelo etape ekwei chef coutumier moko lobi fato sola na yeme telefone kangamaki pona kozanga charge mfumo mfinda abenga kinga pona ko expliquer ngai situation wana mena soka lobike babengi basengi autorisation pa bakonzi poete basala o esengeli ko sala bayebite nini ezoko yana mokili pe atuna ki programme oyibi ndenge otinda kiye na ndenge atuna ki programme soka za ndenge ni to solola kinaye papa nyonso ezala mboko na bino pambate banda les 6 étapes on ekoyaki na yibite personnellement tout ce que me tourne ni les lignes à mokili mais ozo bomba maté ozo loba les 4 vérités ndengo sengi banzembo toyoki message à bambuta toyoki papa oyo boyokana na likolo bombisa pete mutu mwindo asepela mais bitumba papa yokela biso mawa pambate étape on est soki bitumba lisusu papa pasi kati na biso mais message moko pesa ki dernièrement au lobby mukati zamba akena zamba akati banzete nyonso ya mike mais banzete on est yakate nani akokwesa ngo nzete moko ya munene tango kati yango ekwesi banzete nyonso o wanokataki tozolanda ba message papa tozana kati ya réflexion ya solo papa nyonso na kati ya mboko na yo pambate yala nku ekwesi etape likambo esali okomba tata mantu musanto amen. Ngai na bengi bino pobo yebisa ngai siko bokume motu nanga lususu ndenge eske makamba boye ezalaka papa ngana luki bino poto boye bisangai papa limisa biso tozana likambo tukoko yebisa yote pamate yo lobi kaka ke temo ya mutu ezali nzambe temo ya nzambe ezali mutu monaki nkulu papa ngeye mwana nzinga fumwangoyo tekona sesenga ndenge papa matondo alobi papa fulukina kinkulu nku ya mwana nzinga mfumangoyo ntekona senga ngekwa ku zinga wayala kwa kuntino wa mintino na mukuse biso tolata sak tusenga bolibisi linsumu ya nani biso nyonso toyebike tozozela esika wana nde tobunga nzela tobosanaka nzela tozelaka tokende kosilisa makambo ezali kuna biso nyonso tozelaka awa na Brazzaville bozelaka mpe bozelaka te
toza kotonga babele ya sika ya kala si ekweya ndenge papa Matondo alobi yango bapapa balobi tongaka Yerusalemi oyo ezalaki na motu ekomi wapi na bapeka mpona konyokola bino te na kanisa nde yango wana 31 papa Mfumalongo akendaki bakendaka na tata Lukuba yango Mekinzuka tata wana nde ya bota dimuini ya batrobos toyebiki azalaki ndeko ya mama Mwilo bapapa fo babenga ye noko ye nde bakendaki na papa Mfumambanza ye nde bakendaka na papa Mfumalongo na 31 ntango wana mpe basololaki na roi Zingankuru makambo nyonso oza koloba batata bayebi yango biso soki nzela emonani ndenge bapapa batikelaki biso toke na biso kuna kambo wana nde ekosila olobaki na 75 na 75 papa soki papa akendaki na 75 na 74 nde baliberaki bakimbangiste basambela na bango eza bongo papa na novembre 75 ezali mpo bazwaki indépendance ndenge nga nayebeli ntango papa akendaki voyage kuna mvula ebetaka voiture ya papa ekangami na nzela banani batindi kaka yango ezalaki bamilitaire ya kuna bamilitaire afenela na ntipa bamilitaire ntango batindi camion papa bengi bango baya kozwa mbongo basoda balobi biso tokozwa mbongo te tolinga indépendance nde ya wana papa atikelaki bango tout d'abord kimbangiste nsima nde leta ye moko ntango wana ezalaki docteur Neto boyebi lisusu toyebi papa boyebi ya toyebi papa premier président ya Angola président Angola président Neto azalaki awa na Brazzaville azalaki awa papa nzambe nde afungolaki nzela apesi makambo nyonso sikoyo tozokokende kuna mpona kimia lisumu ya Adam Eve tosengela yango bolingisi mokende azayebi yango wana nasilisi bokende kovanda nakombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen.